notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Attends, je n'ai pas fait le compte. Chef, ça va? Ok, normalement. Non, coupe pas trop comme ça. Attends. Il faut recouper. C'est bon, hein? Ok, nous sommes à côté. Je suis content, comme disait le père de la démocratie congolaise de triste mémoire, Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'état des droits. Il nous a recommandé de nous prendre à charge. Aujourd'hui, cette flamme s'est enflammée. Comme vous le voyez ici, il n'est pas question de couleur politique. Il s'agit des peuples du Congo, les fils de ces pays, qui se sont rendus compte du danger que soi-disant les représentants, des gens que nous avons mandatés pour travailler pour nous, mais qui naturellement travaillent pour les individus et leurs intérêts égoïstes. Voilà pourquoi nous sommes venus réitérer notre indignation et notre, comment dirais-je, j'en manque quand même le vocabulaire. Nous disons tout simplement non, cette loi ne va pas passer. Okay. Nous sommes là pour faire valoir ce que les droits. Merci. Ambiance moko eza on a parlé du peuple né bozolanda ba image et belé bozolanda incessamment toujours mais la population est déterminée. Donc je suis ici avec Enoch Gaya, PDG Bazafis na ebsaka okenando kitaka na terrain pour notre travail awa. Whisky Wishia, le réalisateur compétent n'engazo remarqué telle la population mobilisée awa liboso parler du peuple pour réclamer loi oyo obeminako honorable à Kotisaki. Donc on se demande à quoi bon et à Rosasuna Congo population va dire non. Alors la police est là, sécurité est allée assurer, la police travaille, il est en train de sécuriser la population, mais la population est toujours déterminée. Maman, maman, s'il vous plaît. Voilà, donc, venez. Alors, mon frère, Togomina Souka Masolo na bisonne to sola mais Souka nango ezanin. Awa biso suka nango tolingi monsieur Aubin Minako et Sika Zali avandi na Kinshasa na mabele ya ba Congolais a retiré mention na ye. Topesi 48 heures. Alobaye moko ndenge le papa Léon Kengo Adondo alobaka a retiré alobaka na 4 langues nationales. Sinon te kozala grave pona ye. Tala ndenge ba gaz ezobetama ba soda ya mboka lelo bazali déployer. La police a déterminé oui. Tala la police a déterminé tala ba biloko aboy. Ozomona monsieur Aubin Minako retirer mention na yo à l'immédiat biso peuple congolais to telemi tozali déterminé to boyi
ba député oyo bazali ko sala pour na propres intérêts na bango na ba famille na bango biso tolingi ba intérêt oyo ko sala pour na nation congolaise et non pas pour de quelques individus ou groupes d'individus bazaka 500 personnes ou 700 personnes bakanga mboka en otage pour na ba intérêt na bango machiavélique ndiango tozali vraiment mécontent biso bana Congo ngai ouais contre merci tala ndenge makambo zo le ka vraiment tolembi ce que moni soulèvement la population boye c'est pour rien et ça ba député ba lembi sibisio biso net ozo voter ba député ngo comment les députés peuvent entrer là-bas pour na voter ba loi na bango o ezanga tina ça qui ne sert pas aux populations bino ba tu voter bango boboyi na bino loi ba tout voter ba député aujourd'hui on mène net toza pour se poser na ba député té alors papa toko suka wapi toko suka likambo eza boye ba député oyo depuis 18 ans ya Joseph Kabila batikala ko voter loi moko te pour la population congolaise batikala ko voter loi moko te pour la augmentation ba salaire ba policier ni ya ba soda ni ya ba fonctionnaire ba votaka ba loi moko ezaka pour na ba intérêt na bango privé ba ke plus loin pour na ko toucher justice ba le binin justice e ba na ko dépendre na nini ba bangani ke ba bango ba kangama azo banga ke ba ko kangama ndenge ba lo ba ke la charité bien ordonnée commence par soi-même président Fachi abandina na cabinet na ye bon exemple Vital Kamerhe donc aza moko ya directeur de cabinet ya cabinet non ça matin na Congo tozonga na Bible na tozonga siko na Bible Jésus a le binin si l'on fait ceci au bois vert qu'arrivera-t-il au bois sec ce qui Fachi a sali boy na muto azaki na ngamu na ye wana zi 20 ans de prison bongo bino ba tambwe mwamba bongo bino ba Shadari bongo bino ba Janine Mabuni bongo bino ba Minaku oyebike bo suka wapi résidence na bino des mères nabino ezan de prison ya makala nego namoni ki peleke se ndenge bakangi Vital Kamerhe nde yango pesi batutu kizunguzungu mais justement pona nous tomona te chef de l'état kanga directeur de cabinet na Congo na mboko yo 18 ans ya Joseph Kabila ezalaki neni ata burugumestre asali mabe un burugumestre soka asali mabe aza intouchable siko Fachi Beto ata do chef de rue chef d'avenue soka asali mabe soka zaka ya ngambu ya PPRD to FCC donc aza intouchable aza likolo mibeko na ba burugumestre na ba gouverneur mais je vous assure mais siko Fachi Beto aye à lobi boye avec régime intouchable azate l'innocent ne sera jamais condamné. Le coupable ne sera jamais impuni. Donc, bino nyonso tunde bozarana. Boye ba ke résidence na bino ezande makala. O aliaki mbongo ya peuple, il faut zongisa. Mais Minaku, ozana problème na FP ya 1 million. Oh, yo po oyebiango. Mina naza congolais. Donc naza na kamwe po nengo beti yango mbamba. Na ba bandi parlement. Proposition de loi pour les sociaux les Congolais à la raté, pour les policiers à la raté, les soldats basés na front na Beni à la raté. Il y a bien des arrêts sur 2 millions de pour destituer Moutou, c'est pour destituer Moutou, pour saluer loi pour le protéger individu. Donc il y a bibino malamu. Mboka o tozala ka ancien président moko te mais bosala loi pour statut ya chef de l'état. Donc il ba ancien chef de l'état bazala combien na mboko. Bosala ngo pour na Kabila, totala rabino. Turo Minaku ego simbate soki bozalaka ba eli ya peuple nde bokanisaka biso nde peuple tolobi elo mona remarqué ndeko na ngai na moni parti politique moko te drapeau parti politique na aucun mois bino bobimeli wa to signaler en l'occurrence awa couleur politique eza peuple to ebe na parler du peuple eza parti politique a mutute to ye na parler du peuple na biso ba peuple tolobi boye loi wana bolingi basala wana toboyi yango soki Minaku otanga droit ya solo oyebitaka mboka ezala na institution 4 pona nini olingo boma institution moko kotango na kati ya exécutif wana ezali institution ezala indépendante mboka oyo Mobutu anyokola biso pona justice tokufa pona justice na sera Kabila papa Tshisekedi Félix aye alabi justice ezala indépendante FCC bozala majoritaire écrasante na bino nde bolobaka me botikela biso kaka justice mboka Nina ngwe batama, nina ngwe batama. Bible na lobele ngwe batama. Boyoka magambe batama wali bosa pa du peuple, population aye sans parti politique. Ka drapeau Congo na omona, ka drapeau Congo. Boyoka magambe batama. Bakangi Kamerhe, Tshisekedi ye moko kangi nanu. Ndeko na ya tinde na prison. Ba yeko kanga Kamerhe Kabila moni awa n'y a pas les moyens. Ngape so aso ke dosa Kamerhe siliboye. Ngape na koke nakogenda bengi mutu wa FCC wana ka Robert Minago wana mwana abengi mwana ya kanano
ndenge eza boye nde mutu oza kuna na tindo kuna pona ke obana ko kase mutu wana mbinga wana mais azanyi moya ko kase ye ozo comprendre na minute oyo ya zo kase likolo mais biso peuple net ozo kase entre Tshisekedi ni ye Kabila ni ba Européen na ba ko nyoso bazana nsi ozo comprendre ne na lingi na loba Kabila soki donc soki ke ovani na kimia te otiki makambo zo salote ba trouble soko tsa o te Kabila to soko telo na kingakati kamingi to soko telo na JLM Kabila to yebi deja ko zalaka mwana mboka te yo minaku na yebi te soko zande kwa Kabila ozande kwa Kabila ya kote kuna soki Luanda soki wapi na yebi soki na yebi na ngate o comprendre nga so akake e mwana mère yaka awa tozana elanga na biso mwana mère yaka tozo popola ndeko oyo ngana olingana tala bango kuna informer bino soki bino ba journaliste minako wana bozomona wana azaki magistrat na nina na parquet ya Matete babengana ye pona faux diplôme ya solo droit ça na solo magistrat o babengana kuna Laurent Désiré Kabila pasola ba dossier na ye obe minako basalilo wana bazami bale mususu wana aza professeur na nini na Inikin babengani ye pe na Inikin pona muyibi professeur wana bazami bale toyebi bango bien na 18 ans tomoni eloko moko te o bavotaki kuna pona peuple to bandi inane bamoni ke no nzete ya mobesu bazosala ngo boye siko biso nzete ya kokauka papa nini ngoloba lobi boye ye minaku azalaki awa pona nini kala wana abimisaki eloko wana te aya kobimisa kaka sikoyo ozomona eloko eza wana abangaki pona nini lokola bakangi kamere bango sikoyo eza lokola bazokotela kamere ozomona baza na parti pris na ye parce que bayebi ke ntango donc drapeau ya Congo macha drapeau ya Congo kaka mutu ezali awa drapeau ya parti moko te ezali awa macha drapeau tomona drapeau ya Congo nazolo baboye toza awa eza pona intérêt ya mutu moko te nini te toza pona intérêt ya peuple congolais tomoni ke batu oyo mwa kriki wana bakomi kosakana na besprit na biso bakongolais toza bazoba te totangi mais kotangi makambo totangi donc bolandela pe makambo eleka na parlement tolandelaka makambo eleka na parlement congolais za suzoba te congolais akoma veye ndengo moni awa tokoma veye makambo tu eleka kuna obe minako azalaki président assemblée nationale pendant temps asali bwebisanga nini oyo malunga vota pona terrain peuple bongo lelo abimi lelo akomi koluka aluka b'intérêt oyo eza pona bango moko biso pe tokotika bango te tokolandela bango na suka pe soki basakani tokolanda bango pardon mais yaya tomoni oboye eza nini bien drapeau RDC mabunda ngana okeno musika te omoni mboka oyo ndongo bengaki yango état de juge eza solo état de juge yango abengaki yango état de juge mais état de vol zéro bosanango état de vol bayo esili pone lobi ndengwana tena kena na mukuse ya mtu amaele bambenga bato amaele ete ya bango biso to bana fachita na flashe boy esili ye moko zo maele awa place nazali awa ba vérité so bimawa eloko ni na FPI yaka eloko FPI yoko yebi te ke minako alia mbongo ya FPI ye na tata na ye ya solo pena mbolo yango te mais lokola ayebi ke bientôt oyo balukaka kala mboka oyo ezala lokola soki eloko oyo bango bakreaka mais toyebisaka bango héritage ya papa Etienne zwana yo nyonso mais tikelanga kaka état de droit oyo babengi entre autres justice mzongisa mbongo ya FPI oboyaka mais lelo état ndenge bozokende vacances parlementaires kala mingi te mais bozokende. Chers amis, Tsoussou Ikokele toza awa bomoni liboso ya palais du peuple population mobilisée baboyi lwa wana
Baboy Louawana, Yangomoni, Tsusui Kokele Tozali Awa, en direct de partout, Bozola Nabiso. C'est la population qui s'exprime. On n'a pas le choix. Alors nous sommes avec Enoch Gaya sur le terrain. Nous travaillons pour quand même que vous soyez informés. Et nous sommes sur le terrain pour vous montrer tout ce que la population est en train de réclamer. Donc voilà, à partir de Kinshasa, Tom Semassivi avec Enoch Gaya, Ma Bannière TV, on est ensemble, King Baza. Donc nous travaillons pour vous rendre les images. Donc exclusivement, Kinshasa, c'est que la population réclame. On est beaucoup mobilisé. On est beaucoup mobilisé. Peuple congolais mobilisé. Peuple congolais est mobilisé par tous les quatre coins. Député de votayo et un peuple exaté. Au lait autre un peuple comme que non. Au comme le contraire. 2023 papa il y avait déjà. Peuple congolais adolé na nenga pasi. Député on a lobby ba miyibi wana kutu donc ndeko lobby ba voter ngala voter te. Ba noma bango kuna na nanga. Ebele ba côté na ndenga tiobo na ndenga ba fenêtre. Donc to yebi bino te. Donc biso peuple le zuma kamne sur maboko état de droit que ne tina souka justice. Voilà donc bozola na ndenga population baza mobilisée. Alors tozolo ngaso sur liboso ya palais du peuple tozo kende na rond-point na Carrefour place Angourma batusu bazali. Papa to banda kolobela état de droit na démocratie. Bozo mona bino moko mokili mobimba bozo tala. État de droit yangoyo, vrai état de droit. Merci Pati. Voilà. Merci, la série continue, on est ensemble. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,